Réunion ya suka tosaki na papa presque 5 heures de temps. Na biso nyonso 26 mokolo wana tozalaki kuna 23. Tosali réunion wana presque 5 heures de temps. La date le 10 août 2001 na mboka Nkamba de 16h jusqu'à 21h. Papa a kopesa biso ba recommandation oyo poto to kotambusa lingomba. Na nzoto nanga échanger. Mais le kola nzoto nanga échanger lingomba yango oyo. Bovanda bien na bambuta, bovanda bien bino bana na bambuta. Tokwisa lingomba te. Iloba wana eza makasi ya kokwisa lingomba. Papa vanisaki biso bana nyonso une semaine avant liwana ye. Papa vanisaki biso bana nyonso oyo bazalaki présent na kati na Kinshasa, tovandaki na papa na mboka Nkamba. Papa apesaki biso ligne de conduite oyo tokoki kosala po ete lingomba na ye après bango ekoka kobeba te. Papa Fuma Mbanza aza kokende. Le 10 août, réunion ya suka tosaki na papa presque 5 heures de temps. Na biso nyonso 26 mokolo wana tozalaki kuna 23. Tosali réunion wana presque 5 heures de temps. Sur les 26 batata tozalaki 23. Donc le quorum a été atteint, largement atteint. 23. Mi balé bazalaki te, bazalaki na poto maman Christine na maman Nelly. Ça c'est l'histoire batata na maman. Tolingite mikoleko yaba écorché yango. On était 23 dans la salle. Na biso nyo tozalaka na Nkamba moko kaka zangaki na réunion wana ya suka eza papa zako. C'est l'histoire, c'est la vérité. Biso nyonso tozalaki banda na mutankwaki ya diti na mama Solange. Papa zako mtazangaki. Na maman Nelly na maman Christine bazalaki na poto. Mais qu'est-ce que papa nous a demandé ce jour-là? Une seule chose. Papa lobi na biso boye na le 10 août alobi ete bana na ngai boko kosala likambo moko te soki bino nyonso bovandi esika moko te. Wana ezalaki parmi makambo alobi biso mais oyo ezalaki plus important oyo nga na koloba na yo sika sikoyo alobi ete mwana moko te akokanga décision na ye moko. Abi à chaque fois bokokanga décision mpo na lingomba il faut bino nyonso bozala esika moko réuni bovandi ensemble et bokangi likambo biso tokosala tokobénir likambo wana bopesi yango na baresponsable de l'église wana soko tuni ndeko na ngai nyonso en tout cas bakopesa yo et yano nga na utopesa yo. Tolobanaki pendant 5 heures de temps on a parlé de beaucoup de choses mais oyo ezali principal na biso na Kikongo na répétaka ngo pona histoire ezala écorché te na mikoleko ya biso tokozala te tozali koleka moto aloba te papa lobaka boyele ravandisaki bango na Kikongo c'est simple lokala mika miambo alekelavaki mosi vumukilavaki mosi mukonso diamu diluzolele vanga lufeti teka wizananga kaluleni vanga diambo kuvuka luwizaneko. C'est tout. On a ngai na subsistance makambo yo nyonso. Boko bunda pona ngai te. Boko bunda pona papa firme te. Bo bunda te pona papa Charles. Tozali mutu moko. Toyokani Soki mo pesi nga respect, bo pesa pe bandeko na ngai. Bo pesi bandeko na ngai, bo pesi pe ngai. Eza bongo te Bate tozala mukumba eza teke to préparer échec soki to préparer échec kozala na biso pasi na monite makambo mingi tokomi kosala na lingomba esengi te tosalela yango pamba te soki tokontinue boye oyo Nzambe abongisili biso sinon
tokolandela yango na mosika ekozwa susu ntango molai ezomona lokola tobosani mibeko oyo batata batikelaki biso. Eloko biso tozali kowela ezali nini? C'est parce que tomoni ete tobimi na kati ya nzela oyo batata misato batikali koteya biso, totiki barekomandation na bango, tolandi makambo oyo mosusu. Makambo oyo ezali ke batu oyo bazali hors ya famille baye kobakisela biso na kati ya bomoi na biso, totali tobite ezali conforme te na oyo batata bateyaki biso. Ezomona lokola tobosani mibeko oyo batata batikelaki biso.